perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, puisque comment. L'issue me commande en perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Route oyo ebali wapi esuki wapi? Route oyo ekotuta ti na Riflar. Donc ti na Riflar. Ekotuta na nzela oya de la paix, voilà. Donc pour retourner ti de la paix. Bon ti ekei boye ti Matete. Prince ya liboso basala na kisenso yango. Prince oyo esalama série oyo papa na biso Mbenza Kunyetama azala député. OK. Yende muta déclarera nzela oyo basala na kombo ya boulevard Mbenza Kunyetama. OK. Malika kufa que son âme repose en paix. Yende à travers la yende nzela ekota. Mais ba continuer yango faut nzela ekenda il faut que ti campus. OK. Ti nikini nzela oyo. Papa na molele oyo muumbu na biso neti oya Pierre molele te. Mais molele oyo ya muumbu na bakabola mabele oyo. Donc lelo ni nazala bona ne sengwa trop ya komona make balabala modele kuta bien mbeki soki tango toki bana miketo yeba même ata papa quand ça ba photo na papa na il faut ça ça même ata stati certainement Prince tango ezalaki nanu bien les boules ezalaki te ba camion ezalaki lokola ba camion ba pépiniste tango ba pépiniste zo matanzelo ba autobus falanga na meya biso to matiango ba biso wane banda ko taka na nzelo tango les boules nanu ezalaki penda nanu te boso to zalaki na Mbuku Simon. Botango wana bazaki nani bazobenga bango ba bourgmestre te. Mbuku Simon. Ndakuneza laki avant Grégoire wana. Ale oyo Père Guillaume abombisaki mbongo pona kaka kobongisa kaka nzelo ebitumba nzelo ebandikala. No yo ozama mwana kisenso ebi ma histoire kisenso. Oh ozama na kisenso na botamia na kisenso na maternité Sengo. OK. Depuis na maternité ni fo ko maternité ni. Na maternité Sengo. Sengo. Sengo na catholique. OK. Donc depuis na 5. OK. Na botamia na zama na kisenso. Na tangi na kisenso. Obali na kisenso. Abali na kisenso. Boti na kisenso. Aboti pe na kisenso. C'est ça. Abuli na kisenso. Mais ba commune mususu influencer na ngoyo te. Ah, tu vas commune influencer te pourquoi? Influencer te pourquoi? Parce que kisenso to ça tout près na centre ville. OK. Parce que si on a dans kisenso pour qu'il y ait des centre ville, na eza musika te. OK. Donc kisenso to ça frontière na Matete. Toza frontière na Nzili, toza frontière na Lemba, toza frontière na Mongafula. Na 60 dende to koma na kisenso awa. Do to yebi na ebele ya kisenso. Vraiment. Donc ba RMC ba ko na kenya na zamba kota ma moteur. Taso ba 8h 9h 10h ko n'était pas zamba banguma ba makaku ba nini tout. To viva ba chasseur ba nani bazo ko kota metala. Bonjour, bonsoir, Bandeko. Balandi à 3 Exa Production TV. Merci na Bandeko nyonso oyo bazota la biso. Merci na bino tout bolanda la biso, botala la biso. Lelo mukula lelo to ebongo na commune ya Matete. Ah to na ma commune ya Matete. Tozo kende vers Kisensu. Kolaksa bino pont oyo sika bazotonga. Merci beaucoup na bino tout bozolanda biso. Balandi na biso ya 3 Exa Production TV. Aimez, partagez, likez, commentez et benga biso et ekosala biso bien makasi. Topesi mbote na bino tout bota la biso, bino tout bomesana kolanda biso, ba fidèle na biso, ba mi, ba téléspectateur na biso, ba abonné na biso. Topesi bino mbote ya 3 ya mingi et topesi bino mbote ya mingi. Et bisope tolela bino tellement il y a trop et bisope tozalarana bino tellement il y a trop et voilà.
Merci na babone na biso nyonso bomesana kolanda biso partout vous êtes dans le monde, bozana Canada, Amérique, France, Belgique, Suisse, Allemagne, bon États-Unis, Miami, partout vous êtes dans le monde, na ba continent nyonso ya mokili. Merci na bino bomesana kolanda biso le 3 Exa Production à Kitibongo na commune ya Kisentu, na commune ya Kisentu précisément na route na biso ya Sika o bazotonga na avenue Moulele. Bono boyebi avenue Moulele ezali parmi ba grande avenue ya commune ya Kisentu, avenue Moulele. Et aujourd'hui avenue Moulele ezolata kombo ya Sika ya makadam, ezolata pardon la maya Sika, ezolata makadam. Ndeto ya bato laksa bino vu que biso 3 Exa Production TV santu buka mona buka kukila tolinga koyoka makambo na musika te eleka biso na matoi toyaka sur le terrain to kita to zwa ba information neto lo baraka to découvraka ensemble elongo na bino biso pe to yokaki to ye to découvrir lo lenge moko pe bino bozo découvrir yango na ba écran na bino. Merci na bino tout bozo tala biso awa na ko rappeler bino toza na commune ya Kisentu et quartier ba bisi biso ezali boule rouge et to ko confirmer ngo susu c'est vrai za boule rouge et mais avenue ezali Moulele, avenue Moulele. Merci na bino na tiki bino to découvrir quelques ba travaux ezo salama awa et bongo na kozongela bino après pour un commentaire. Merci beaucoup. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci Balandi. Il y a 3 Exa Production Team. Maman, Maramango yango tout le monde a 3 Exa. Ya. Voilà. Neto le barana bino to monaka makambo et bandeko chers internautes, bomoni bisika to komi et to kuti bangé ezo sala misala et vraiment et merci nabino tout bozota la biso. Voilà neto le bara TVza radio te. Waouh! Tomoni awa ba niveau construction ezo salama bino moko bozomona TVza radio te to banino na eloyo to banino na eloyo bongo tokoya na elo wana mususu donc vraiment to bandi na eloyo bomoni ndenge érosion ekei ndenge érosion et salami mais ba canaliser yango. Je veux dire awa to ebité ba ça système ni maezo le canaliser ou comment donc ba canaliser yango ba sali carniveau moko ya munene pona ke mai ekitaka ekende ti kuna na se. Donc bomoni niveau ya mobange na carniveau basali awa pour que mai eleka donc ba canaliser vraiment mai na ngambo bozomona ba site bozomona bandaku bozomona ndenge zaleli érosion oyo ça se voit que les érosion oyo et sala ba dégâts belé ezomona ke ba mapango ebele kenda ezomona ke ba tebele ba kenda. Voilà, et de l'autre côté tozo le capé na ngambu to laksa bino lisusu lolenge ba travaux ezo salama. Voilà. Massa bonjour. Bozan à quartier yo. Oh quartier comment on dit? Pardon? Bikanga. Bikanga ngo bandi banda wati likolo. Bikanga yango yo. Mission. Bikanga omoni o kande e kabayi o kitome. Voilà, donc érosion ndenge divisé bo bikanga. Oyo. Ok, voilà, donc kitome ça yango yo oyo bikanga. Kitome ça boy. Ah bikanga yango. Mission yango. Ah voilà, oh avenue. Moulele, voilà, avenue déjà, c'est bon. Merci. Donc merci beaucoup
Et merci beaucoup Nabande Kono Sobota la biso. Donc bomoni bozi ba précision et pas ya ba ndeko na biso ba leki na biso oyo ba pesi biso ke toza na quartier Moulele et toza na quartier Bikanga et puis na quartier l'autre quartier là est échappé. Et voilà donc awa tomoni l'autre côté et façon engin ezo sala misala bazo canaliser toujours Maï, bazo canaliser toujours Maï, bazo canaliser voilà, bazo canaliser toujours Maï et moni façon bazo canaliser Maï, bazo sala et terre donc terrasse wana et pardon ba ni carnivore wana et koya et écoutani donc carnivore automoni kuna le même carnivore et koya et sangani pour que Maï et Leka. Donc, bon, façon, pour que pour dévier Maï. Vraiment, un grand merci à l'ingénieur. Oh, bazo sala musala oyo. Donc, bozo mona Maï utakaboye, et place oyo bomoni niveau ezalaki gradon ezomona na ezalaki érosion, ezalaki zamba, mais tozo zanga quand même mutu akopesa biso ba détail ya kotoyo, mais si nzamba songi biso tokozwa kaka mutu akopesa biso ba détail ya bien koto, mais kotala bezo mona na ezalaki érosion moko ndire kabola nzela ya ba mikolo belé ba nebele et comme zamba de pour se voir aux otala a o mona ke zamba otala a érosion ndenge ezo mona ke alaki zamba, mais et zambe ye to découvrir bino yango. Donc voilà, merci beaucoup Nabino Toubotel la biso, un grand merci à vous Nabino ya biso bozalaka biso de tout le temps et Papa Gaï Kalamabi ya Mama Bijou Mabuta, on te salue notre Papa Gaï Kalamabi, pourquoi pas à toi Freddy Kalidja. Freddy Kalidja, on te salue, notre papa Freddy Kalidja, Topesio Bambote, Ebele, Freddy Kalidja, et Boza tellement Ebele Awa, et petit à petit, et voilà, et papa Nabiso Freddy Kalidja, na Allemagne. On te salue, notre papa Freddy Kalidja, depuis Allemagne, Topesio Bambote, Ebele, papa Nabiso Freddy. Ah, namona bango, papa Nabiso Freddy et Kalidjana Allemagne, pourquoi pas toi, Feli Bolakissa na France, papa Nabiso Feli Bolakissa depuis France, Topesio Bambote Belé, maître taux de Toukine. Et Boza tellement belé papa Paul Mafuta et on te salue aussi notre papa Paul Mafuta depuis Hollande. Topesio Bambote belé papa Paul Mafuta et papa Paul Mafuta merci nayo et Topesio Pelisusu Bambote et belé Boza tellement belé tellement nombreux et Bisopé 3 exa production Tolingara bino tellement makasi tolela bino vraiment tellement makasi. Merci beaucoup Nabino tout bozo talabiso, merci beaucoup Nabino tout bozo landa biso. Vraiment on est toujours ensemble avec vous et tozo continue toujours et to moni ba papa Nabiso awa. Bonjour papa. Papa, excuse justement moi une petite question. Papa tous dans la quartier ni Bikanga. Papa, place où ezaki déjà boyé, to misalande salami ndenge komeli boy. Misalande. On connaît ça ko konanga na bi. Awa to le quand on a vite ta 30 ans passé. Vous savez mais de l'ondenge misala ezo sala maboyé mais nzela ekufaka déjà. Voilà. Nzela ekufaki bakulu na bazoko ya awa ezalaki zamba mobimba kutu misusu ataka kata musu 14 15 soki bayebe na zamba ezalaka bakoyiba yo bakiti pe mutu kolanda pe azate. Oyo moko fo banga pona kokota penza awa olanda muyibi. Ponyo sozaki penda banzeta minene babambu yo moko fo mona kaka okota kutu nini yo zwa kutu tandenge les deux mabulu wana. Donc mutako uta koto okatsa boyete na ngamba. Okata te do fali kwa nzela okati la awa be amata kaka na likolo kuna. Tourner boyale ayena ngambo. Ah, dans la grandeur banda ko distance wana tina libu. Mais non to moni comme si banda ko belé ba te belé ba perdre ba pango. Belé.
mpona awa omoni epai bosukeli wana epai terase esukeli ezalaki kale moko ya monene na balabala oyo ekota ya monene oyo ekende bikanga sikoyo ntango pere Guillaume azalaki mpo ye mpe moto aprotegeaki pere sango oyo ya Saint-Étienne na liboso atiaki bakale moko ya minene ndenge aprotegea kote ya prince wana mpona obima na chemin de fer mais pere azalaki wana tala kaka azalaki motema moko mabe lokola ndenge ya bandoki azokolinga te soki bango bakolinga te kiseso parce que libulu mpe bandelaki epai ne pere alobi tekelanga ate siko topeso mbongo totia nini awa mponda katepile yaka barage bare nzelo nzembi nzelo mpena mabulu ezalaki boye te ntango eza nani mwa mokeme papa wana boyaki papa yango mpe akufa yango mpe libulu ntango efongwamaki mpena awa ndenge tokomaki oyo ezalaki mpena na se ti kote wana ezalaki se siko papa ndenge place oyo baosala awa ezalaki no ndeni awa kasi yango oyo profondeur tomoni déjà profondeur wana ezalaki ose koto nyonso tu ezalaki na profondeur wana donc so na comprendre bien mene baoloba donc koto ezalaki na profondeur oyo ya se oyo donc bango nde basaliki bamati yango boye kutu kote wana kutu esili kutu mwa bien mais awa nde tikali donc sikoyo so mpe tozo banzambe asala kaka na mindele oyo ndenge bato afe bachinois na yebi te bango bazokozwa ligne wana omoni kaka epai mutu wana azali wana azobunga wana bazwila yango direction nango mabele nyonso koramble wati na ngambo wana oyo nyonso kotikala na se apartir bamabele oyo babalabala oyo etindikaka mpo baérosion oyo nyonso esalama ezali banzela oyo euta na likolo mai eyaka pende na vitesse yango oyo eye kobukabuka banini oyo mais sikoyo eyemata boye ekende ti ekei boye kosula ekokonde Saint-Étienne ti riflar bongo boye papa oyo tout droit ti batende ti kobema ebimi so ti matete voilà vraiment merci oyo route principale na ya Kisenso pende yango papa message nini okopesa na bana Kisenso en tout cas message tokopesa liboso na vous êtes en direct vous êtes en direct oui je connais voilà les caméramens Yohana vous êtes en direct et azozwa ba blo mususu tokosenga penza etant que félicitations tokopesa pa ya mokonzi ya mboka d'abord Félix parce que mutazaki na souci ya biso bana Kisenso po lelo basala biso lelo nzela oyo po tozwaka batante liboso komona ta mususu 22 kobetelo na matete fo ko banzela ko buka lino na nzela pe basalaki wana oyo ya Dodan yo moko yebi bato mingi bazokufa kuna ngomba eleki penza makasi bato ndenge bazoko yango topesi pende pa ya président Félix félicitations ya kosala biso nanu nzela oyo po oyo nyonso balekaki bazolia bambongo na bango bazobongisa misala oyo ko bayebaki te pe oyo pe bazana Kisenso bazali ba peuple yango na ndenge pende Félix alobaka ndenge papa ne pas lobaka des peuples d'abord ye wana pende mokonzo biso pe toko soutenir penza parce que azoyeba souci na biso mais eloko ekotika la biso kaka fi côté vie sociale surtout côté tozokomona bien ndenge bazokotia na ba mai ndenge ezokota mais avenir mulele eza kaka le seul avenir ya monene eza na Kisenso to ba avenir so ya minene oyo eleki mulele ezali na Kisenso ba avenir ekoki kozala nango mais oyo tosali route principale boso yango nde bazosa avenir ezali misusu oyo ekende na de l'école wana oyo kolanda nzela wana tina prince olandi banzela ya Dodan ekititi côté ya Dodan et puis tozali susu na nzela de la paix yango na babongisi sikoyo etikali kaka nzela oyo kouta côté ya Diwaz parce que ba quartier za ebele Kisenso yo monango mukeme ba quartier ezali ebele Kisenso za combien de quartiers Kisenso net ba baxi ba quartier na ebele ma tuka jusque là zana 17 mais siko ndenge ba baxi lisusu ba kati parce que tu as eu nos chiffres exacts était vraiment merci beaucoup papa merci beaucoup na bino ndenge bopesi biso bo clexi biso et oui papa ko baksa ngai na kolo baboye kaka na nzati to so yaka na so na bande ko na bike molele wana oyo molele papa na biso ne dinga na telemi boye na mona na misu boye okay osomona papa molele wana ya muumbu anakuta na kimbantseke ndeko mfumungando osomona wana na kasi ba age yo tomona papa ya mutka batayi na biso boye osomona ndo papa na molele oyo muumbu na biso neti oyo ya Pierre molele te mais molele oyo ya muumbu wana bakabola mabele oyo to lelo ni nazala bonane sengwa trop ya komona make balabala modele kuta bien mbeki soki tango toki bana miketo yeba même ata papa quand ça ta ba photo na papa na il faut ta so ça lui même ata stati certainement
po lelo ne ba petit obo bazo manengi nzile sana mangati il fallait ba kantanzo ba chinois ne tino vandi abo moi image comme on est comme ça libulu interview za la ka kutu bato yo mais basola na bakoko bango po koko na ngai voilà ozomona lela mo reta molele tozomona nzela alors c'est moi tout na président papa ba ressortissant nini ya makasi babima na commune ya Kisentu na ba tous les bon na tous les domaines ba ressortissant nini ya makasi ba responsable babimaki liboso tozalaki na Mbuku Simon. Botango wana bazaki nani bazobenga bango ba bourgmestre c'était Mbuku Simon. Ndako neza laki avant Grégoire wana. Ale oyo père Guillaume abombisaki mbongo pona kaka kobongisa kaka nzelo e bitumba nzelo ebandikala. Ale mbongo. Aye kolongwa. Baye kotia kiauta ndumbu nzinga. Yepe mwana Kisenso. Abundani puna papa tango na pe idepe comme koyela sikona ba connaissance Kisenso photo za susu na data na morgue biso to mema ba brigue tozo ken kotika na data wana papa yango moninda data o ndenge wati elongwe wana to yeli susu mbala lisusu azui ide kaka ezalaki na bugumesa liboso tozo mema ba brigue yango na pe muntu tomboli sikoyo data etomboli zoko sauver botala nanu ndenge ya kozala nanu natango na pe ya kozala zamba nzele zate mutu akufi bombe maka mutu tamusu mutu akufa tamusu so gamba deze inedi mate eloko zo so babise zala yo mema yeti na mama yem yango pa tozo mona te mboka ekende kaka malembe malgré ba politicien misu tozo zo misu ba venturier akozwa mbongo ale ti to yo koma lisusu na mibale bakotaki bazaki ba burumese ya lemba tala kaka bana lemba misusu bako kipe kutu Kisenso te bako to yebite alors tito yo koma misusu na gode initiative tango ye gode ye pe mutasoko sala moins fort mais tala kaka batu ya bato ya vérité balinga bato ya vérité te na mokili oyo alors bato misusu bazoko sela kamba tala yeboy mais tango wana tango président asali déjà nini wana yo simi relève wana ti lelo yango somo na pena ba chinois mais oyo pena ndenge tozo ka soka za kala kwa ba politicien na biso akala opeza mbongo ndende ba mbongo wana kende na poche mais lelo tala bato bazoko lekana boso bato bako lekana te nzela bato bako lekana te banzeto fo tam susu uta koto yo il faut akende ko tourner côté wana ti bona boye mais lelo penda tala 160 ezalaka penda nzela munene mutuka penza eza koleka wa esobe me mutuka eza koleka neti na ba village bino boza ba ancien boza ba kolo érosion ebandika érosion oyo bandi banebele koko na ngai ata ba 30 ans passé tant que 30 ans OK si ba milimo na ba érosion mais certainement botala na lokola zwana na ndako wana libulo ezalaki na katikati awo combien de ndako eleki mpona lelo ekoma kuna mais ezokokende kaka awa mpe bandako ezalaki awa alors yango nde nalobaka oyo tozwaki liboso ntango ezalaki commissaire ya liboso oyo ya Kisenso oyo makolone esimbaki mboko ezalaki Tieti Simon soki okende lokola terrain oyo eza na ngambo wana lupango na ye ezalaki en face wana ayaki Montandu ye mpe akufa na ye lelo bino boa banatif ya Kisenso natif penzani lokola botami na Kisenso biso toye nanu bana mike pona ngana kole na commune na Kinshasa mais tango toyaki papa yo botami ngai ngana botami na commune na Kinshasa na Isange ale tango na papa na biso tango bateki kuna baye kosomba awa tango tozaki na Kasabana camarade papa Lutumba oui na kokolo ba certainement parce que toi na ba 5 wanda tozo timu na ba makelele na koluka bampuku bambile sobe nyoso awa oye Kisenso na Kisenso enfin pona ngai na bato mwana 60 ba père bamuto bakokoye ba tango ba konto ebina mais deuxième promotion ya Saint-Étienne oyo ekolo oyo nde biso voilà papa yo ye na nini biso to ye na 62 awa OK na 62 hein donc kutu d'ailleurs père alingaka kutu Kisenso ngo te mais beau frère na ye po alingaka il fallait banda ku ya oya nini ya Onel opesi ozinda ku ya crédit male mbeti mais mobala tata mosa bino Daniel kutu semeki na Kisenso bazo kabola Kisenso donc kuna kozo lopanga munene na ba prime ko abordable na ndenge moni akumbaka biso na bane wana 62 to ko na Kisenso siko banda ta wana Kisenso wana na Kisenso lelo changement ezali mais changement ezali na tango na d'ailleurs yana makamususu 18 de beti ozana mungu ate
kasi ole biloko osanga mongo mais omoni bena oteke mongo tango tozalaki wana ke senso tango ezalaki prince tango ezalaki nanu bien libulu ezalaki te bakamion ezalaki lokola bakamion bapepinisi tango bato ya bapepinisi ezomata nzelo baoto bisi falanga na meya biso tomatia yango babisi wana banda kozala kaka na nzelo tango ya libulu nanu ezalaki penda nanu te mais na katikati wana nde bato nini ya minene babimi na kisenso sur le plan bajoueur bapoliticien bamusicien bacomédien bahomme d'affaires bato nini ya minene oyo lelo basala kombo baza bana kisenso babimi na kisenso papa Mbenza azalaka député national malgré asakufa déjà otokufa mpe kala mingi te Nero Mbongo mpe azali en vie badéputé bon artiste ya minene babimi na kisenso musicien penza bajoueur ayoko lor mbongo pe abotama lor mbongo pe mwana kisenso mwana kisenso lisusu bajoueur na promotion na bino bajoueur oyo babimi na kisenso nani oyo putu trésor mwana kisenso ok vraiment otokola batanso ye wana putu abali ye na yebi te putu trésor mwana kisenso penza papa kese mo ezoyelanga ta botala montagne etia bino kobanga bino mamoloba eske bato bakokango te to ese bino bwana espoir ke esalama lokola ezali ya maboko te lokola eza ya leta banki mondiale apesi mbongo kosalama kaka lokola kuti likambo kuti ya banki mondiale exemple na oyo libulu ya liboso te botanga ndenge sa bongo oyo mpo na yango moto ezalaki libulu mpenza ya monene mpenza botala nano nakoki koloba tala nano parti libulu elandi ti na likolo oyo lisusu elandi ti ya likolo oyo ekei madimba na katikati lisusu troso moko lisusu ya libulu ezalaki wana alors bango bazosa soki basali oyo ndenge tomoni baterasi omoni basilisi yango kote wana soki baramble mabele tomataka na biso mpe malembe tosololaka na biso mpe bazoramble mabele oyo ozomona epesele mabele ndenge ezali soki ekomi oyo parti babanda komatisa yango kaka ndenge wana bambandisa yango ti lelo ekoma kuna yango nakopesa exemple liboso ndenge kote ndenge tokenda nzela ipen moni ipen ndenge ezalaki lelo ekoma mpenza passable na nyonso alors yango tozobake tuka na bakonzi oyo biso moko toza sire lelo tala nano oyo misusu baza kolia bambongo lelo ndenge bazosala baza kotika biso bakongole bana surtout biso bana senso na pasi na pasi yo kozwa mbongo we la famille na yo ntango tokovote toyebiki oyo mwana kisenso mpenza akobebisa te akobongisa yango tozokomona tona oyo turo oyo tozwa bato moko bazomitema ya kokita yango wana mpe tozokotala kaka awa lokola boye ezalaki libulu ebukanaki makasi kaka caterpillar mais nde mpe baosala boye ezobukanaka lisusu ezoko mpona bambula mpona bazelo na biso mpe oyo eza makasi te tala kaka oyo mbula elobi ezalaki nango bien mbula kaka ya lobi tala ndenge komisi nini mais papa kisenso bwana problème ya courant te côté courant toza nango me bacourant yango tozokoyeba te mpona mokomosusu ekozala bien bajour mosusu okomona yango ta mosusu 5 jours ekei bajour mosusu ekoya kaka ndambo ta osali ta 30 minutes ekei nango eza bacourant moko akolambela te ezalaki te papa tozwi bino temps merci na ta bopesi biso mpo na yo bato balandi yo ntango mosu na bato bana poto bakenda bokola na bango bobota mpo bana kisenso ebele mpe bakenda bapoto oyo mosusu bakomona okorapele bango papa kombo nani ngai papa kombo na ngai Ndonda Léon lo ntango tokoyosala biso mpe toyaki baki ntango kiyanke ezokorenye yaki bapromotion mpe ya bakongo bakopesa biso oyo mpe mosusu baza na poto bakokomona ngo bakobenga Léon le fou na kisenso bakoyeba ebaki babadra oyo matete bachiwara biso tokozala lokola bafa sheri na bango otinda peti kende kuna ta bakwanga wana kende yebisa mama wana chiwara apesa ye misato ye pa koboya te mpo ayebika maître chiwara papa dernier mona yo na mokonzi ya mboka epi na baautorité oyo bazolikanisa ya kosala nzela oyo na bino bana kisenso émotion na bino te esengo na bino eza nini mpe liloba nini bokoki kopesa bango dernier mona yo en tout cas yango ndenge nalobaki félicitation toboso tokopesa na président ya république mpo ye moto azwaki likanisi wana abibana wana baza na kisenso mpe baza kosouffrir tika mpe lelo
bazala pe lokola baninga bazali omoni bandimaka mutu tango esengo te po misusu pe tozali yango te na ndenge na politique tozomona misusu baoyola bango mbongo mais misusu baza na souci ya peuple ndenge nalobaki liboso ndenge papa Tshisekedi ya mokolo ndenge aya koloba d'abord le peuple d'abord le peuple d'abord mais oyo sikoyo ekoma lelo tala ba misusu tozoyoka ba conteneur ba combien soupe ba kimaka na bambongo si ba na souci na bizote. Mais est-ce que papa ne batu ba vanda boy ils a risqué bambulo ndenge ezobeta bondetsa ndenge eliami boy ils a risqué risque makasi parce que yo moko tala bo ndako pe ya brit tala siko fondation comme fondation déjà et tout moi mi déjà donc ndako etikali voilà si donc c'est ça même ata ba photo tozo tambola na ba pays nous ba nini en tout cas mboko ezamboka te voilà est-ce que bakonzi bazalaka te bamonaka te moni eloko na koloba yango papa ngape yango na ngana ya pana papa o rappelle biso sous combo Papa Léon Ndonda. Papa Léon Ndonda. Vraiment merci Papa Léon Ndonda na temps on peut biso et nzamba pambola yo et merci beaucoup. Vraiment. Papa vraiment merci beaucoup. Et papa pour te succès pena yo dernier mot na yo ya sukezani. Bon, ngai nazo remercier président Félix. Pour na initiative yo. Les peuples d'abord, ne papa le baga yango, yemo pe atie le boko ne bo tout droit. Il fallait nous ce qui est droit. Président Mobutu ayaka atawa salaki ba ayo inauguré école officielle armée du Sali. Ayaka un hélicoptère. OK. Aya un hélico, atika ki senso na position moko o ezalaka te. Mais ndenge pa kenda. Metala année oyo les salam. Na renia Félix. Pour ceux qui petit pa na idée ko liambongo. Deba limu ta kangaye. So ba la neta so un jour, mais tout monde ali loboy. Mais Mobutu aya na hélicoptère. A kiti na école protestante a beti makoloti na armée du Sali a lobi ko loba azu hélico azonga pe akenda libela bosona kisenso. C'est ce mon mais tala lelo après combien de temps? Donc lelo tipo yo au conseil biso andimi que oui, il fallait que salama. Le to tchaba mbona poche, il faut salama pour tout désenclaver kisenso. Donc vraiment Nzambe a pambola ga papa. Pour même papa sa lumière éclairer batou et pesa éclairage route oyo et bani wapi et suki wapi route oyo e kotuta ti na riflar donc ti na riflar e kotuta na nzela oya de la paix voilà donc pour retourner boti de la paix bon ti ekei boye ti matete so eke boye ke ti matete Mabatu bazola na ba comprendre et papa kombo nani na ba kombo na ngai papa Thomas ba bengi natif ya Kisenso donc nazali man natif te to yaka mais na 62 nde to koma na Kisenso awa do to yebi na ebele ya Kisenso vraiment donc ba RMC ba kolba no kenya na zamba kota ma moteur taso ba 8h 9h 10h kenete po zamba banguma ba makaku ba nini tout to viva ba chasseur ba nani bazo kokota metala pesa bana Kisenso bazali bana mboka na ba Canada ba France partout le bana bango le ba moko pona commune bango ba bon en tout cas ba bossa na te commune so changeaka il faut ba ya pe kotongaka voilà c'est ça message ka bana ko zela po ezali ka te geta sous total ka l'état donc mais dans la mettre ça le moins bien ozomona nde ba kende ba bossa na te Kisenso elibisika nzo ba uta soit ba botama wa soit pe ya ko ya donc babosa nango te bayaka nde ko investir pe na commune na biso poto tombola commune nango nde toyoka ba commune mususu somona bavanda kaka kovanda te ko beso tazwi mbongo akosoma na commune mususu oyo se babongisa ça vraiment félicitations papa somona osi babongisa na bato mususu baya batonga Kisenso c'est ça babosa mpe biso te mingi bazita wa mona pe bia velija tala poso tikana merci papa nani si to baka mwana ngwana na mwa bilei Nzambe apambola bino bon vraiment na musaba osalaka vraiment biso pe to sengi bino merci parce que bo expliquer biso route o bo expliquer biso Kisenso bo betel biso masolo ya kala ya Kisenso et sali biso bien makasi vraiment Nzambe pe apambola bino premier commune na Kisenso zalaki a Moni pa bandako commune ya liboso ya Kisenso tango zokola maison communale pa ezalaki Tieti Simon premier bourgmestre pa nini wana ko antenne wana avant comment bandako moni bangari wana espace etikali na boso
commune Kisenso zalela ki wana. Tango wana Tieti Simon. Bourgmestre mais tango to benga bango ba commissaire. Vraiment merci beaucoup papa de sepeli makasi vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup chers internautes boki toki kolanda ba papa ba natif ya Kisantu et ya Kisentu pardon ndenge ba lobi ba peseli biso na ba ne ya route oyo pe koma lelo boy route mulele ba expliquer biso tout et puis bazana esengo ba lancer aussi message na chef de l'état merci beaucoup na oyo sali pona bana Kisentu. Merci na bino toi exam merci na bino bana Kisentu boyoki message ya papa boya botonga Kisentu etelema botonga na ba commune mususu te po bouta na Kisentu boya ba mbongo bozozwa botonga na Kisentu. Vraiment merci beaucoup et totiki bino tozimwa pause muke to continuer na bino to laksa bino route mulele. Merci beaucoup. Yango ngana oloba kutu nzete nde yango esimba kati. OK. Pour tant ezokuta na likolo ezokwena na mabele boye eza na force ya kokulemba mai ezokuta na likolo bato ese sangani ezokwea boye eza na pression makasi tango ekendeke mabulu na mapango eza te no ba pression convocation allez comestible pero betingelo mona suka so ebisanga avant tonga to continuer makasi or oza chef de la rue na regretter. Vraiment, merci beaucoup. Mokonzi. Njoka toyambi Mokonzi. Biso ne sopeto zani ya poto yako so batante. Napelo kwa na bonaki vice président communal ya limité ya Croix Rouge. OK. Intervention so accident so bandeko ko sala mawana. Zaki na mutu na ngaki. OK. Bo binga na ko sala 24 sur 24. Po bakanyo so kufa na kibandisa ikokufa na wapi ko batsida misusu ba ko sata misusu ba indigent mo pena lo biso ba kongo foto za kamayele misusu bakanzaka ko tambula na pièce ya bakati pona kaka ko banga basoda orke zali peta musuli comme za ko sala accident mutu suka osa déjà na identité ba tebele pe basala ba accident ba indigent ba kende ngona kuna pe na limité. Mais ça n'est pas une année, ça n'est pas une année. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas likolo. Ngana ngai kati kati. Carnivore et bandine awa bandi kotonga nde ba carnivore awa et bomoni ndenge bazotonga ezokende voilà jusque ti na rifla et que rifla et que ti de la paix donc bomoni et ça là niveau bazaleli bana niveau ya construction ya ba carnivore bana construction ya niveau ya ba carnivore et yango moni bazo travailler. Merci beaucoup Nabino Tubo Talabiso, merci Nabana King, merci Nabana Poto, merci Nabana Congo Mobimba, Boza Naba États-Unis, Amérique, France, Boza partout vous êtes, Naba Europe, Naba Texas, vous êtes le natif de Kisentu et Boyoka Pebomona Kisentu Nabino. Lolenge nini et komeli donc
route Oyo Moulele, avenue Moulele aujourd'hui, avenue Moulele et Zui Elimozwe la Mayasika et là Tamakada, vous avez avenue Moulele, et c'est là qu'il y a avenue Zui qui bat un belé, bat les cacatés, qui met sécurité, qui m'a commentaire. Et aujourd'hui, Zamba Sali grâce, dans ma casse, le chef de l'État, ne route Oyo Moulele, ne ekomi kolata et ilamba ya sika pays mange ya sika pona bana ya Kisentu. Merci beaucoup na bino tout la biso. Merci bongo na Pomato de Tukine, Pomato de Tukine. Merci à toi et Pomato de Tukine. Merci à toi et Tolela yo tellement trop et Pasteur Jean Didier Kunda depuis Texas, notre papa et bonjour, bonsoir notre papa et papa Jean Didier Kunda depuis Texas. Pourquoi pas toi papa Gaï Kalamabi Aboma Soldat et ya Mama Bijou Mabuta depuis Irlande et to pesi pe bambote belé malgré batan et belé mingi et papa na biso Gaï otiki biso et pas de problème, on est toujours ensemble, la biso toujours bolingo na biso envers vous et mbote mingi na papa Paul Mafuta et depuis Hollande. Merci à toi papa Paul Mafuta depuis Hollande et Pomato de Tukine, Thierry Chaco Omokoko et na France, to pesi yo pe bambote et belé ya mingi Patrick Bokolomba Mpela, Yaba Mpela depuis France. On te salue aussi Patrick Bokolomba et pourquoi pas et à toi notre maman chérie Moulanga, maman chérie Marie Moulanga et maman ya Palais et mère na biso et vraiment merci beaucoup à toi et ba maman Coucou Kouzaya, en France, tellement ébélé. Et pourquoi pas, vous êtes là, vous êtes trop, vous êtes nombreux. Et il y a Bissoba, Bafan, Bissoba, papa Freddy, Kalidjana, Allemande. On te salue aussi. Et pourquoi pas, na Feli Bolakissa. Na France, Feli Bolakissa, na France, te peux sur moto, poto na poto, et notre papa poto na poto, on te salue aussi, et vraiment, merci beaucoup, Naba Bonignoso, merci beaucoup, Naba téléspectateurs nyonso bazota la biso et merci beaucoup na ba abonné na biso et continuez à s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous et partagez, likez bana Kisentu et Kisentu na bino yango et Kisentu na bino yango panza sango na bana Kisentu makambo zo sala mawa et na Kisentu na avenue Moulele et panza sango bana Kisentu et Panza sango, niveau Kisentu, ezolata, elamba, yasika, pe image, yasika. Binumoko bozomona, TV za radio te, et santubuka mona, santubuka kokila. Benga biso, aimez, commentez, likez, yomutnano s'abonner rapidement et plus massivement et à notre chaîne et 3 Exa Production TV et merci beaucoup na diaspora congolais te pesi bino bambote belé bana mikili ya poto bana Afrique et Congo Brazza, Congo et Angola et Congo Kinshasa et te pesi bino bambote bino batu nyonso besoin na ba province et te pesi bino bambote ba Kananga, Lubumbashi, ba Congo et Mandaka et partout vous êtes dans 26 provinces de Kinshasa, 26 provinces de la République de Pessibino, ba Moté et Belé, Binope Bozana, ba Afrique du Sud, Bozana, ba Bénin, ba Cameroun et de Pessibino, ba Moté et Belé. Merci beaucoup à Binote Bozota la Bisso et Bomoni, avenue Moulele. Bomoni et ta, de Kokutela, avenue Moulele, ba travaux au Salama Awa. Na venu Moulele to lakisi bino eza na état nini et ba komi na niveau nini et misala ezo avancer ou pas.
et bon moni TV za radio santu boka mona buka pokila tokozonga ka lisusu ndenge kaka biso 3 exa production TV to fonctionnera tokozonga lisusu to ya ko confirmer bino et si c'est vrai misala ezo évoluer ou pas. Voilà, donc tokozongaka vraiment esali bana kisentu esengo ya mingi plaisir outi vraiment ngambu oyepo katisi ngambu. Donc esali bango plaisir ya trop, plaisir ya trop. Merci beaucoup, merci. Na binotu oyo bolandi biso na émission oyo ya Kisentu et merci na binotu botali biso émission ya Kisentu et to le la bino tellement ya trop et to love bino ya trop na ba mama batali ba tonto batali ba papa ba leki ba yaya ba noko ba tata mwasi nyonso bazalaka na biso na kati ya chaîne na biso 3 exa production TV to pesi bino ba mbote et belé benga biso commenter liker et on ne toujours au lingo sponsorisé biso ozana flat hotel na yo ozana ferme na yo ozana activité moko quelconque olingi ezwa promotion ozana eloko moko pe produit moko bo olingi mokile yebango à travers notre émission benga biso le numéro est là et toko yamba yo toko solola comme bana mboka toko solola comme il faut et yo ozana pour ça biso pe tozana besoin na yo parce que ezali un plus peu et soutien monene na misala na biso il y a 3 exa production TV na émission na biso découverte vraiment c'est ça yango tozoloba benga biso numéro ezawana ko hésiter te yo total rabiso aux abonnés na biso za fanatique na biso venez nombreux boya ko soutenir biso lingo sala biso pe aide lingo sala biso cadeau venez nombreux boya ko motiver biso boya ko encourager biso boya ko sala biso bien ma kasi et n'hésitez pas au lingo benga biso lingo tuna likambu benga biso ko hésiter te toko yanola yo à travers notre émission. Voilà bomoni misala ezo continue toujours et misala ezo continue toujours et bomoni ebandaki na seti ezo mata tokome basaka na el moko donc soki ozo mata bazana droite soki ozo kita bazana gauche donc c'est ça donc bazaka na el moko donc les deux mataboué baka na el moko ya droite surtout kita baka na el moko ya gauche donc c'est ça. Merci beaucoup na bino tubolandi biso merci beaucoup na bino tubotali biso et tolola bino ya trop aimer commenter partager bana kisentu hein bana kisentu la bino trop bien affilé to tuni ba papa ba reste tout ça qui sentu et te dit ba bien affilé bana qui sentu ba mi CP belé bana qui sentu donc voilà donc vous êtes nombreux et to le bino pe trop ba ressortissant nyonso il y a Kisentu na ba bima bakenda libanda mikilia poto bakenda ko luka et vraiment to pesi bino merci et na tiki bino mukie et to découvrir les sous et bongo na kozonga pona commentaire na route oyo ya Kisentu avenue Mulele. Merci beaucoup. Perfectionné puisque sana makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issume comment nango perfectionné puisque sana makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire nyonso oyo eza quartier moko banda kuna ntina se bon kuna bikanga kuto kumbu kumbu ndambo de mission voilà bataton ka bwani basende on ndinga mokete basende aïe mais route osala bien makasi vraiment ça a bien facilité ba transport mata terrain bale oyo terrain biso sakola matiti awa lelo basali yango bamoni moto koyembela bango lokola azala nani chef ya localité na tango wana ok kama pango ba jeune to weli kaka donc to panza ba brique mabanga to la terrain na biso to to bomila ki zoto terrain oyo na sima ko longwa terrain basali wenze mais le to mo regretter faut tika wenze wenda kuna ko batol ba machette kuna ni ba bitumba ba bale tala ba machette le oyo ni tinga na mo regretter bien faut tika so wenze keton di mato tika ngo esonga terrain bale moni pole ba ko kangata nini stade ata 10 ans même ko le kozonga ben civique ba kozanga kaka voilà zomona mebe za nota wenze voilà ne rombu ngabi mo konzi magisa mi ngala place ngabi mo konzi mort d'homme des personnes ba kufi awa kuna ni match betami masasi ba police ba beta ba masasi beta petit moto ko voisin na biso ka boye mwana ya kufa akenda pe ba pesa iloko moko te ya mwasi susu ndenge muka makama match na bakulu nango edoza matuka jusque là kulu na penza ndenge ezala ko baso bunda en tout cas ça sonne ngona te donc le namona ba penza mso mona vie moi ta nini to so mata moi kuma na système mona oyo kima ba bitumba ba machete ça sonne ngona te le terrain oyo za terrain ni oyo terrain ni terrain donc ma fait terrain mu pe ba benga terrain mu pe mais terrain mu pété li terrain l'état terrain l'état biso ne to sakula yango po terrain ça pas ba sali pas ITPK ezali école technique la colline pas terrain zalaka penza mais biso to suis initiative la partie à vie oyo coin oyo ka ngaro ezali ona Vedalis abi ba petit na ba tambedi la tout albi tambedi la biso tout do to ka ebele to sakola terrain oyo ti na ndenge kumba tali esika komi vidale mapango to buka ba brique mabanga ko yiba ko panza tout revendication ya ba jeune ya rezongi ba sali wenze koyiba batol mabaya butu to sala ndako ba jeune chez là-bas titi wenze panzani ezongi terrain metal le terrain et comment on mi ndondo ebele do souci na mutela ne ba usala boye so ba selisi ba sala mema ta wenze ba so potana wenze solo ate ata wenze mo mnene usala ma awa boye wa ukise chukuto wenze mnene ya mezate na kotinda ko na bikendela katsa kanzela kino sema mo eloko mo boye ke wazonga sa su terrain a bale po ba mort do maison ngali susu papa akito yo mo sema tala batol ne vraiment merci beaucoup chers internautes to comme na biso na suka ya émission et to comme na biso na suka et to bandaki et merci beaucoup to bandaki pe to silisaka merci na bino tout bolandi biso merci na bino tout botali biso et na ko rappeler bino to zalaki bongo na commune ya Kisentu na avenue Moulele oyo ezwi ba quartier ebele ti na se et vraiment toyaki kolakisa bino lolenge bazotonga avenue Moulele bazotia yango makadam tozali liboso ya terrain ya mupe oyo ekenda sango terrain ya mupe yango boyoki ndenge papa pesi et histoire ya terrain ya mupe ndenge bandela ndenge basala terrain na bango ndenge boma batuti lelo vraiment merci beaucoup merci na bino tout botali biso et bana Kisentu tout commenter partager
yango bapesi bango yango mpe rabita bazongisa semi basi yango wenzeke bazongisa mamba foot bato bakufi ebele awa badese abi koto mpe wenze eza te abiso bazongisa su foot bango bazonga su na insécurité po soki bamatch ebandi badésordre babukaka bango bandaku batuka baloba wana la parole tournons tous à la parole tournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé avec mon kona lobi tozonga na liloba Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Moi, ça va venir. Oh, avec de l'école. De l'école, hein? Ok. Tu fais ton outil. Ah. Il va moi la photo. Ok. La photo pour nous les allons sauter. Ah, avenue où avenue? Oh, avenue Sikama. Sikama. Les allons regarder pour tout bas tout le monde. Boye. Ok. Ok. Mais la moni peut transformer. Nous tout capé quand t'as réboulé la boue. Ah. Avenue Madimba. Ok. Ok. Nzela Mulele avait allé avenue Mulele. Ok. À côté au courant d'aller bon. Il y a du courant d'aller bon. Non, biso koto yo. Ça y est, non, maïka ya forage. Maïka forage. Ah, forage comment partout hein? Forage na makadam de tozana. OK. Et ba sala makadam mulele. Na régie de so ba sala bisia sika oyo. OK. En tout cas koto au courant d'aller tozana ngo bien. OK. C'est ça. Vraiment. Qui sent baguerre toyoka na kala wana makasi wana bana kisentu na matete sila kala bato bakufi to na baguerre wana ebele bakufi ebele ezalaka baza nini incompréhension kaka bamomi to ezalaka nini mabele batebele mabele banga moyo ok yakoto mo mabele ene ombungu ok bapere tosalela bango interview bango balobi plus que beaucoup mingi na ba génération na bango na bata basali na kisentu
makamusi ya kilelo bayebi na bango yango vraiment te neti na bakilelo boye bato nini ya minene babimi na Kisentu bana Kisentu na sur le plan bajoueur bapoliticien bamusicien bacatière ndeti na Kisentu awa bina file wawa bina file mwana Kisentu wawa Lor Mbongo wana pe papa atangaki papa pe atangaki trésor Mputu wawa. Sur le plan politique, Néron Mbongo na Kisentu Néron Mbongo de Ebani wawa na politique yeka na honorable na biso Kajos honorable Kajos Mafuala na yokaka ye. Voilà que c'est moi qui sais. Ok. C'est ça. Donc c'est qui sent ce bimi si peut battre belé. En tout cas qui sent vraiment bimi si peut vraiment battre belé. Si. Mais ça peut communier bana pote peut belé bazali banda mboka bana qui sent. Oh oui bana pote bazali banda mboka communier qui sent bazali. Belé. Belé. Ok. Belé bazali. Bakatière ni babimi na Kisentu bandoko fronté pe bakatière po na domaine na bakatière ezalaki matete matete siko bakatière ni na Kisentu bandoko fronté matete bon bakatière mingi na Kisentu bandoko fronté matete eza Jimmy Chuba Mukila Jimmy Chuba Mukila aza vie aza peka na Kisentu nyau aza peka na Kisentu bapea na biso badragon ok komi aveni nini tomoni aveni ngo kitoko makadam bon aveni oyo j'espère tomataki tokotaki boye ok donc prince ya liboso basala na Kisentu yango kombo nango aveni eza aveni nini bon aveni vraiment oyebi yango ngomba babenga yango ngomba ya Kisentu kaka ngomba ya banga moyo prince abanga moyo prince oyo esalama série oyo papa na biso Mbenza Kunyetama azalaka député ye nde moto adeklaraka nzela oyo basalango na kombo ya boulevard Mbenza Kunyetama malgré akufaka son âme repose en paix ye nde à travers na yende nzela ekotaki mais bakontinue yango mpo nzela ekenda efoke etika mpisi ti nikini nzela oyo Norio oza mwana Kisentu oyebi ma histoire Kisentu oza mwana Kisentu nabotami awa na Kisentu na maternité Esengo depuis 95 na maternité Esengo na catholique donc depuis 95 nabotami naza mwana Kisentu natangi na Kisentu obali na Kisentu abali na Kisentu boti na Kisentu aboti pe na Kisentu nabula pe na Kisentu mais bakomi mosusu influencer nango te te bakomi influencer te pourquoi influencer te pourquoi parce que Kisentu toza tout près na centre ville parce que so naza na Kisentu pour ke nakende centre ville na eza musika te donc Kisentu toza frontière na Matete toza frontière na Nzili toza frontière na Lemba toza frontière na Mongafula donc biso Kisentu toza pe na moi centre donc mpona koma centre ville donc ceux qui plus ou moins nzela eza na embouteillage au moins 1 heure du temps na komi centre ville na la ville mais soki embouteillage eza te ba 45 minutes na la ville là vraiment na presse Kisentu vraiment parce que pour na robima centre ville eza pembeni papa bande on a biso centre ville te papa bande on a biso bazala basele vraiment musika ndeti Kisentu na Matete eza pembeni soki oza na centre ville bourgmestre Kisentu komene komene papa Godé papa Godé ok wana papa bana en tout cas asola kitoko asola bien na ba jeune donc ye vraiment papa Godé vraiment en tout cas voilà vraiment ya kolobela te 5 ans passé moko boyele te Kisentu ezo évoluer makasi papa nde ezalaki donc chose ozongisi vraiment 5 ans na 5 ans oyo bakisami oyo en tout cas Kisentu évoluer makasi en tout cas développer mais koti makasi na Kisentu
Donc, qui s'est choisi bien, et en plus, tu ne pas bien. Biso koto vraiment, salité, ça vraiment. Donc, ici, un sumbu le robet, tu peux souler, au banjo tambola. Mais pas dépendre de ma belle parce que, dans la commune, c'est une des bases, la vision sous principe, donc, tu vas vraiment développer ma casse. Donc, et là, mon compte, tu confies sous les bandes des atis. En tout cas, terrain mounene a de la paix, Zali. So, Kepengela de la paix, Prince a de la paix, Kouné Zali. Bon. Bon, maternité, il y a minene. Bon, et c'est belé. Mais on vous met ça reconnu. Nangela de la paix, tous en a 7 embrasses. 7 embrasses. Oui, ça reconnu à Kala 7 embrasses. Nabiso Likolobo et tous en a maternité et Sengo, 7 Etienne. Donc voilà vraiment, et ça reconnu. Donc, chez moi, il y a au Ayebi maternité Sengo, c'est à mon accès. Soit Ayebi 7 embrasses, c'est à mon accès. quartier ni de bon, premier quartier ça de la paix. De la paix vraiment. Donc ils ont vraiment reconnu ma casse. Likolobo et Sikoyo, Likolobo et tout ça dans le quartier mission, ils ont reconnu. Tout ça dans le quartier Kumbu, ils ont reconnu. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Kombo na ngai Ephraim Umbanzao. Umbanzao. Ngana. Pesela biso ka message muke na bana gisenso bolande mission. Donc bana gisenso bolande mission ngai ndeko na bino Ephraim Umbanzao. Na esi bino ka ke bambote belé. En tout cas, on est vraiment ensemble. Ephraim Montard, je suis aussi serviteur de Dieu, évangéliste Ephraim Umbanzao. Il est vraiment dans le sens il y a Makila. En tout cas, dans le sens dans la ligne, il y a une na sepeli vraiment dans Bambote na bile belé. Merci beaucoup sur Internet et Boyoki, Tozu ba vie à ba jeune, Tozu ba vie à ba papa et merci beaucoup et Tokutani au prochain numéro. Bye.